Kinshasa, Texas na République démocratique du Congo, eza bongo, graphique et design, imprimerie haute définition, na République démocratique du Congo, ya boye tikala kozala te. Graphique et design, œuvre ya Congolais ya diaspora, Monsieur Emmanuel Kapita, Oyaye Kinshasa, Aouti États-Unis d'Amérique, Aba matériel, Pona Kosala, et Loko Oyo, et Kolongola ba Congolais Sony. Bota la binomoko, inauguration et salami, après prière, Oyo pasteur Asalaki. Tokoti na kati. Non, 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 ya boye zalate, ba matériel Oyo, et outi États-Unis d'Amérique. Papa, maman, ndeko ya Congo, kanga pe simba, Sokyo lingyo sa l'impression, na support nyoso, banza graphique et design, po awa, qualité de devoir na bango. Bazali kosala ba impression, sur babage, na ba t-shirt tope ba polo, ba tasse, na ba assiette, ba banderole les ali ko betama wa dada, na ba chapeau, ba véhicule, ba stylo, ba stand, ba vinyle tope ba autocollant, et bongo soko lingi basa elo logo, ba affiche na ba invitation, création ya site web, kaka na graphique design, ba carte de service, ba carte de visite, invitation zali ko beta makitoko, mariage na yo ekende sango. Ba zali ko sala ba flyers, ba drapeau na ba écharpe, ba affiche ko banana A4, A3, A2, A1, na A0, ezali ko beta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse, Nzambe, pe kokodi koko ya imprimerie haute définition na RDC, ezabongo graphic design. Otuninga adresse, ezwami na commune ya Matete, na boulevard Lumumba, sokyo l'équipe po Matete, o l'équipe Palou, entre kin marché na Palou, oza mobimba. Kota na graphic design, ozwa solution, ya ba impression na yo nyoso. Ah, graphic design, la qualité, c'est notre devoir. Ekeyo! Bienvenue sur Bolokoko officiel. Bonjour et bonsoir et bonjour Nababoni Nabiso. Baïnyoso Oyubulandaka Dorkase Bolokoko. On dira que des Bolokoko officiels. Je vous aime tout le monde. Lingarabino Yatro. Les que vidéos n'anga partagé, commenté, et à façon ou manière. Hier au soutenir Dorkase Bolokoko Gouloazavi Abakuko des Silabisalou. Je vous aime tellement Yatro. Vraiment, n'a baraté sur une apé Sabinoni ni Baïbo Talaranga. Bayo bo consomara ba émission nanga bayo bo partagera ba émission nanga. Vraiment grâce à vous. Tokomi na 11 000 abonnés, tokende na 12 000 abonnés. Et grâce na bino, en tout cas, na singa ran nzambe apambole langa bino. Boze belé. So na bina ando tanga bakomo misu na robosana. Mais boza vraiment ebelé. Que le bon Dieu vous bénisse. Ya mingi, ya mingi. Merci beaucoup à Tipe Bokana l'Orient de Bruxelles. Merci à toi, Sam Coucou le nécessaire. Moto Mayeme Coucou. Capo Platini Minga Mona Changouya Solo. Et pourquoi pas aussi à Brigitte Mavinga, la maman de Magali. Et David de Soued, merci à toi et merci encore une fois de plus à Boni Toubé, Belge Noire. So moninga nazarola tababi mikolo borolembanga na elamba. Mikolo na voit takaka sikana sikoro ba siko pantala o polo. Nion César Sika, grâce à Boni Toubé, Belge Noir, Balobi le président. Merci beaucoup à Hervé Mbikaï, l'homme à battre l'ingénieur. Hervé Mbikaï, honorable Francis Bandoubola. L'honorable Francis Bandoubola, Motema Madiva. Bisous à vous, Tolinga Rabino Yatro. Merci à Richie Watoumoa derrière la caméra. Montréal, Monterre, tout. Donc, je suis avec Miss Lolo de la presse. Oh, Bolingara Mingi, na obi bon message na ye. Mususu obeko obi boyoko yo chaîne komika Miss boyoko mikolo azan attente. Donc Miss Ntosa Musala Bolingara bongote. Botonda Miss mikolo na chaîne nga et Richi Watu moi soro zananga d'accord. Fungo elanga caméra ba moni langa Miss Lolo. Bonjour. Ouais, bonjour Dorcas Bolokoko babi. Merci na biso nyonso o bozolanda biso hein babi biso nyonso non liboso babako ki de tolanda film à nouveau départ et puis merci na ndenge bolandanga awa na mona pe ba commentaire na osepela penyande boyambinga na Bolokoko officiel mbote belé na batutu o bolinganga
napesi inspecteur l'honorable Francis Badoubola. Donc l'inspecteur Francis Badoubola napesi yo bon week-end. Napesi boni tout belge noir babi elamba nelamba. Napesi yo mbote belé bon week-end à toi. Mbote belé na vie na ngai sans conclure le nécessaire. Napesi yo mbote belé na maman Zozona Onde. Ma verombi ya motema kulutu porto bambote na yo mama Elisabeth Monje Mbengai na pesi yo bambote mbote na honorable Jean-Paul Kibanga Férouz papa soin honorable na biso ya Lukunga vraiment na pesi mbote bisika zali mbote na mama Elimbizi hymne national mama Gerda Kidinda na pesi yo mbote belé président Yoshua le président de tous les Abakouk na pesi yo mbote mama Katika Nika ba bisou ba Abakouk nyonso ba Gauloises n'abi qui est au kinder de père. Donc les Gauloises gladiateurs il y a Braza déjà les padres qu'on a à Brazzaville to yambaye vraiment to yambaye donc n'abi qui lobby na fait pas mes ando pesimbo mbo boy. Babakouk to consommer toujours film na biso en tout cas 6e épisode et pesi pas si pe mawame to continuer kaka ko ta la film to ba suka Serge Zalandenge nini na moi Linda donc merci beaucoup, Bolokoko. Merci beaucoup, Miss Lolo. Nouveau départ, nouveau film, Katia SB, tout consommé, tout à tout partagé, tout aimé parce que Balobi, ma bezali, aïe, et puis si pas si, film ezoki si mité ma batu, batunsi baza rôle la rôle ya solo, papa el kwa kufia tiki biso to suka wapi na famille ya Serge. Eh, bandeko, bana to yoka parents. Papa, maman sera lobby tété. Oui. Pourquoi pas notre parenté? Bon, mon conséquence. Il y a Linda Rosanna Koka maman nae. Maman monara na musika, mukola monara na musika. T'as la conséquence à Linda. Était à biso bano toza tozolanda nouveau départ. Était à biso. Miss Lolo, toza na yo bonne santé. Santé ça très bien. Par la grâce de Dieu, santé vraiment ça bien. Na présenté ma condoléance na Bobet Simboyo. Voilà Bobet. A koufeli vraiment li passe naé et ça vraiment choc makasi mais liwa ezaka nango naturel moya ko boye ezate. Naza bien à part ça naza bien. Voilà Miss Lolo kolala rola muka pasi na mutema et muninga oya kendaki moi kala bazaki belé ba kendaki mais misusu basalaki ba retour na bango bazonga ki na bango laki vu que ba moni pasi Angola et leki makasi mais après na misusu batikala jusqu'aujourd'hui bazaka na Angola mais kolala rola muka to ki sangwa maweli biso et kake beti na matoi na bino ba comédien bobunzi susu moko azali actrice munene asali pe belé na monde ya théâtre na kombo ya Miraïsa bon, vraiment, ils ont passé ma casse. Année où on a tout comme na soukate, mais tu as fait les sous artistes et sous yamunene parce que tu as fait la sous bantou, tu as fait les yakoko, donc au moins que artiste kara ou aba combo makasi de ba oti kabiso. Miraïsa travaille mingi dans le monde ya théâtre en tout cas après ça qui peut corps et âme esprit nae abanda ki théâtre moi na mukie akoli nango ti na ndenge molimo nae nzamba zwango eza pasi et après c'est bon abo mona na tabo yo na binote mais oye bakaki mutu boya zalaka mutu boya mais ya ko yoka sangwa liwa donc en tout cas nazaki dérangé d'ailleurs yo ko tumto benga nga mise mi baisinga mira ya kufi donc jour là na comme vraiment bouleversé. Donc, paix à son âme. Paix à son âme, yaya. Mawa makasi kotala akenei mobembo et comme il sangwaliwa vandi pena bo raisonner banzembo ababo ule banani au mona vraiment que non pas si makasi. Pasi makasi, sincère condoléances à l'artiste Nyonso et vraiment la famille biologique qui a Miraïs en tout cas te présenter bino ba condoléances na bino surtout biso babakouk todo babakouk to tiena Sila Bisalou te présenter ba condoléances au nom aussi de Sila Bisalou et na kati ya famille ya théâtre puis na kati ya famille biologique il y a Miraïsa Miss Lolo Miraïsa Koufi il paraît que l'aurait bomie Mosinjo. Il m'a passé la film à Mosinjo, je crois. Oui, on dirait passer la film à Mosinjo. Mosinjo m'te bomier. Fille. Oui, m'ta bêta qui to va bêta qui. Nazana ba audio awa, soto ko tchep ils ont un téléphone est en charge. Pour mes animes. Nanette mon voto. Aza pire petit Miraïsa. Pour aza fille à théâtre.
il paraît que azalaka ko vivre na mobali wana na soyo wana eza question mark eza point d'interrogation mutamona nde babanda na mobali wana na soyo azate ozo comprendre soit eza échappatoire oya lingaki ya échapper ami pe sa raison ata soki yo badai ko vivre na mobali wana na soyo Mira isa zaina ngola ayeba iteki ya mobali wana zaki ya yo mais tango yo ye okuti mutu wana aza mobali a ser na yo apesi yo numéro okoboya te oboya makasi donc akufi pona mosinzo oyo na net mo voto abeti ye omoni ngande baloba na net alobaki mobali wana bazala na ye na soyo ngana bondima ekoza pe ba planifier bon na mobali yo so atuni yo lobaki tozala ngana na soyo tozaka déjà mwasi na mobali siko ndenge za boye na net abi ya ngana oboya te na oboya mobali te pona linga mobali na makasi mobali pa lobi moya boya na net zate alinga bango male makasi est-ce que motema moko eko linga deux personnes makasi non impossible eko simba te parce que mobali ofoza la choix moko mais webi ke na net loko yo sali yeba ke qui tue par l'épée périra par l'épée oyo loni yango ndo obuka na net oloni mosinzo yaya yo pena Richard ba beto maman na mosi et puis mobali yango ko tale boy il n'est pas beau à voir allez kitoko te mais baba za mbongo ebele ata za la mbongo ya mise kota lo kwa squelette vivant wande mobali wa ko bomisa mwasi oh ata za ngote mbongo te Mira isa tali ka mbongo ekei na biboya mbongo osko akufa tiki yango te atiki mbongo okay ngana ko kufa pona mobali te po ata mobali boto linga kufa pona mwasi d'accord kaka na matanga ne bazana yena nenti bolingo ezana ngo atala ba SMS atala ba nini ba ubenga na ba okomana okay osomona donc il faut hermona vie to yebake eloko biso to sala baninga to yebake biso pe sala mela biso déjà mobali wa aza ko se permettre ko linga pire petit à moi sinaye ti ya linga pe mwana na net mais babi Mira isa ye mo fia mosinzo makasa beta batu bo mosinzo na tambola na yete na yebi vie na yete soki eza bongo soki za so muta kufi bomo le bara bien pona ye ta pina mabe asale bele na biboya Mira yesa na tambola na yete nazala camarade te ya mukolo makasi a ser na biso penza ozomona omoi muta olele mingi za ma vie po bango ba yeba ni bakasi na ba ma vie menga siko ko ya ko lobake o Mira yesa muta mosinzo makasi wana ezo dépendre na bato ba pesa info wana po biso na mona théâtre fille sérieuse makasi o mais bon mingi vraiment sur 100% okuta même sur 2% ba fille belé ba betaka baninga ba mosinzo mais ce que ils dépend de motema mutu donc asina tingani na zabo sona yebi chéri na otika la jamais et au grand jamais ko tia misukuna poza mutu na yo ce qu'on a yeba te loko ezana ba fille à théâtre na comprendre pe phénomène ngote donc faut lingaka mobala mutu po ka lingaki yango moni ba orezo nani ba carmezo landa parce que yo tango yo lingi mobala mutu o tenaki compte te que il y aura un jour yo pe obeto mosinzo si ko tango yo bano beta baninga mosinjo olela na tourno poani falo continuer kana na kati bitumbango qui gagne. Merci beaucoup Miss Lolo. Tous on a nos petites images oyo ya Mira isa dès son vivant avec encore vivante ndenge à lobaki sur actrice Moroboye ya munene la patrona et Belleville ndenge Mira isa lobaki pone puis tous on a tout juste après Belleville na kangisa ennemi na lobisaki ti na kangisa ennemi ba komeli oti poto mama ni mama soni ba billet et yaki bake Congo parce que bien ngola to mona boya kate baluka ni biso mama yebi biso mama ndazana ayebi ke Mireille moko exista suka yeba kindenga tindele bata poto bakinde ndanga tindela pe biso ti na susa kingakati nana susa kingakati te na ya Congo ko sala nini bozo bombelanga nini na Congo poison nga moko nde na link ozonga na Congo te pe motema mabe eleki na bo okota na cercueil Merci beaucoup à président Toubé Boni Toubé Belge Noir et merci à toi, merci à l'inspecteur l'honorable Francis Bandoubola Miss Lolo. Oui. Autour hôtel Mira isa air azalaki na bon moy. On a toro le bezaki dernière émission na à salaki na loin dans na lekechu oki oya lobaki. Lobini mpona.
ezaka pasi oyebi na vie toyeba kolimbisa toyeba kolimbisa bon neti nga mpe nazaka mpe na makambo na nga mpe oyo nalobake mutu boye asala nga boye na kolimbisa te mais so nazongi nsima natali yo bible ezosenga biso fo toyeba kolimbisa neti Mireille yo na ngola Belleville na Kinshasa oyebake otikala kolimbisa ye te ata ndenge nini oyebi ke Belleville on mpe ndenge olela okamusanga Belleville kolela no te oyeba lelaki déjà oui namona neti alelaki kolela te po déjà mutalobi ke aotikalaka kolimbiso te akufi na kana na boza elo mo bobo wela o biso to yeba te eyebi ka bino mibale mboyebi yango loka ya kufi mo to yeba ngo susu po tikalika pa Belleville pa olingana oloba ngo te donc eza pasi na age Mireille boyo le kana mission pas les ketchu baloba les paroles s'en vont les écrits restent mais c'est que comment les paroles etikalaka parce que il y a des vidéos les vidéos restent ceux qui ne va supprimer on s'en vont vous comprenez ce que eloko a bongo tango a lobby neti nga so aloba na nga na olena nga te na oya pete na ominyo kwa mapete ya zo conseil Belleville ata makuna matanga Miraïsa te akipe yango te parce que yaza mama kabaka ba oya ko kabaka yaya na conseil ata moko te opia Belleville po ata na lobby ngana to solo la te na opese conseil ni a oyoka yanga te ana ba conseillère na ba Marina la ba bazawana ba ona ni mususu wana bazaba liza bazawana batunaye bazawana o ba opese conseil à part wana ana ba président na ye o balingake mingi ba opese conseil ba yiki matanga soki ya yete matanga esala mabien te po omona penza ke mutema ya batate na ndo lo banini bata théâtre ba cotiser kaka soki ebembe salini ekufi to lo baki on joue en émission te akufa mardi te akufa mardi jour on peut te lobby ngo batiki bato ba obela pop pas godé mabana abeli après 7e bagarre mais 7e bagarre azaki déjà malade basundoli 7e bagarre mais tant matanga esani ekwei babimisi décodisation ya mutane na ngola batie 20 mutalba bo benga la Kinshasa na yo sani na Kinshasa po botiela nga poison batie les cotisations ya $20 batu 4 ba obela batie les cotisations batie li bango nyoso batu 4 ana yoso ke la $10 après ba kabola ngo na batu 4 mais ba bosani mame pela oya zaki na parquet ya Gombe akomi na makala ba beti ata lisolo mame pela te théâtre to lingana te cotisation $20 yaya eza bien et likele yaya likele na bango yaya et bembe kolonga na ngola poko ya oya na ngoti la Kinshasa awe ba futa combien yaya et ça rani maman Olive singa ki na maman Olive muto sala ngo bango te à répondre déjà mère à répondre j'ai ou me la raté et l'équipe pas 25 ou me la na ebisho boy attention l'équipe pas 25 mtabimisa mbongo 20 te mtabimisa mbongo mère ozo comprendre to bando komisaka mama te e bembe kufi quelque part mama nda yaka wana po akomisa mbongo te 7e bagarre belati ngala loba malade lokuta te ngala loba ki bo grâce na yo moni babi te na mama lokuta ngala tikalo bimisa kombo lokuta te opération ngala yebi ya 7e bagarre ba opéraki et le cas déjà 2 semaines avant to uta tournage ya Zuma ndechu to kuta ki opération ba opérer myom na appendicite mais ba uti ko opérer moni ka le même mardi wana ba uta ko opérer opération munene o ba kinso ba no banga wana ngala yeba ite tonton Hervé tanga wuti kuna alaxina ba photo ya pasteur moka yena $20 po ba kotsa 7e bagarre na nini na salle d'op ozomona po meza boye ngana ko loba na loba te mais bango fo ba kende kuna ti ba ko tina oxygène jour oyo fallait ba opérer 7e bagarre opération wa suko ya misat ba utso salai nde batindi ba oli boso tangu leki na alekana na émission aolela mai azana mai oui bien ba chepe na liste azobela bon na ebité aza na oka kombo wana mais le quoi la tika déjà pour tourner moi kala na oyeba penya yete bon mame pela wazo aza na prison bakati causation te pona ko sangisela buzo bani moko fa sibi moi na so tumbi ndako babo na moto bango basala buzo bate
nani aza mosantu kuna na biso nyonso naza mosantu o nani asumuka te atombola mosapi abozala moto liboso ya oboka libanga na mamepela oyo asumuka nao te donc lokwa mamepela asumuki ale tozwi masumu ya bato nyonso tolati ye anoyake mamepela tosenge service baprésident oyo ya baplateforme bazapi o ngai président ya o nini ya basaisa eza nini aimons-nous réellement vivant basundoli mamepela o ngai président ya pakosiko basundoli mamepela o ngai président ya tosungana eza nini basundoli ye o nga président ya ANTPC basundoli mamepela pola nini po alekai na réseaux sociaux a défendre ndeko na ye mobali bakangisi ye nde tosundoli ye problème eza nango te nzambe osisiteka mutu moko osaki yabimisa mamepela na kasho Miss Lolo tozonga na eloko moko oyo lobi Miraisa lobaki ke arotia makolo na kinte barotela ye poison sikoyo poison ngo atine makolo na kinte meliwe landi ye tina ngola poison ngo na vionga te ya makasi poison makasi ya ngona beta ke vionga yaya to tsaka ba pointe na ba vie na biso to tsaka nzambe na tsaka point na vie na biso au contraire kutu amsusu azalina na Kishasa alinga kufa na ete ba alinga yeba mamba na neta abete vionga te na ngola ka de mbongo koma pasi bongo na neta zui Richard azamisi lokwa squelette vivant atazala ba mbongo na ye azui yazo atikaye atikete via ngole koma pasi. Mais Miss Lolo, bat bazo condamné. Bat bazo condamné lelo spaghetti au biso tout qui pire. Miraisa batambola bazali penza ba pire to que les spaghetti et les Miraisa mais batu. Hein? Na bien ngote. Spaghetti ngala yebaka e tato tourner ba film ya ngoma. Poza mosa ya ngoma. Ngala yebaka spaghetti batu tout babi que les spaghetti les Miraisa. Spaghetti akenda pototi. Obona obeteli so lokuta. Ngala yebi spaghetti tabiso do tourner biloko ya ngoma oyo tourner wana sai chérie ya ngoma va ya ngoma kene poto et pas mère Mado. Oui, spaghetti ça ramo ça. Ezama ambakala mama. Siko loko abala histoire na yeba longo babwaka. Tozo beteli solo ngala ba no mona spaghetti ye moko. Na no mona na Miraisa elo na ngala lo bandi ya ngwana. Na no mona na Miraisa te. Pour biso to yebi spaghetti to no respecter tant que mère. Biso to la répétition pa ya ngoma. Biso to bana auto répéter ba film nzonzi pa ya ngoma to répéter bo na soka longo batu musuba yo tourner. OK. Répétition la million se to kemai. Na ba minata auto kemba na ebisio. Aminata son père to kemba pa ya ngoma to ko répéter la samoi. Bo si pendant jour à tournage boy. Boya wana bomo na batu musuba yo tourner le bino moko ba figurante. Na no mona nga spaghetti ye. Bona ebite musuba za ba ninga nga la ebite. Ne ba no tambo ba ensemble ni spaghetti Miraisa ke ndangola kalanta ke des amis spaghetti koka tate ko bengisa ta Miraisa. To ko longola ta mwana Miraisa ko bengisa ninga ba ba pire. We mkama ngona kama nde bat ba raisonna ka. Donc spaghetti ça la famille a été wa ko bengisa mwana Miraisa to Miraisa mo. Te ya tika to tika ba ventir. Ngana na camarade nga matondo linda bilela za Paris. Azala personne na begi alonde ko nga ndeni tinela mo mkia tindelanga. Makoma na niveau longola na Kishasa mema na poto atika ba ventir atika ba kenya ba poto ba camarade tika ba ventir ya tika ba ventir. Tika ba ventir ya. Oh. Yo mo lobi nya ne banele mission. Babi ya za ki fia mo sizo. Ake bete mo sizo kuna poto. Te to tika ba ventir ndeko na ngai. To tika ba ventir. Bazai ba mi. Mutule mutayosi pa na bango. Est-ce que baza ba mi dans force ezaki ki camarade ya bo mwana ta mosusu le kabondeko. O mama mbila bela ke na ozo mutu na Nairobi. Te. Ba kutana na monde théâtre, ba bandi ko tambola, ba tisser ba relation na bango. Mais ça te que chose spaghetti ke na poto abeng sa Miraisa. Ayaya. Ni nyangoko? So tu vas obligé que spaghetti façon de Miraisa cercle. OK, on déjà. Wana bananya wana. Ba obligé wana kasi bango mo ba somba. To yebi muta somba cercle. Ah? To yebi mutasomba cercle na mondo na basomba cercle ya de Londres mutasomba la cercle ah mais oui mutasomba cercle ya Dianeza de Londres yo oka sani donc de Londres là mutu to kufa somba ra cercle José de Londres muta participa ka makasi à part donc atina na ebiso vie wana avie moko très bien OK on se comprend so balobi ke ba sangisa mbongo ba osangisa wana mbongo cercle pe manakati pas de Londres
te na mbongo ba c'est 20-20 mbongo c'est repé bimanakati pour de l'autre paye ba solo bazaka bien la Mireille pour aller la paye à côté na paye $500 ba accepter ba sombi cercueil oh spaghetti biso to kaka li sola potongo grand frère nga aux États-Unis ya obete le soma sola poton des alaka ya poto ezala batu mususu kuna omona ekaza yana bisaza na poto yana bisaza na poto nzoka tavana na foyer Miss Lolo a coûté spaghetti mtomona ke beza mbongo bani na lobby teke spaghetti na lobby poto via poto batu mususu yana bisaza na poto yana nzoka te ya vanda na foyer banani baza génération Miraïsa oyo ba ma via ye mo lobango aza mukolo même ya sila lobango bien abi aza mukolo makasi aza même mukolo asila akope oza mukolo nguli oui akoza mukolo nguli bongoli aza mukolo akoza pe mukolo nguli bo bakoza pe même Miraïsa penza ye mo ka loba ke ya aza mukolo makasi wana ezanga maloba na ngate ya pardon na bo batu ba finga nga nazo répéter o ye mo ka loba en pleine émission ki abi aza na ye mukolo aza na mo amukete a mukolo oh ya mukolo aza yaya mukolo même mami ndondo te bala bona because te na ebite na koyeba ndeni solo baka ngona ndenga solo to na ndenga lokuta mais lokole bimana munoko na yemo ka bi aza mukolo do ngala tikala kara na nini wana Miss Lolo en tout cas toi qui na biso déjà moi ko chiter mukia nkolo ngai te Miss Lolo mutaza koloba olingosi na ali bangana bakanga ke makala mbongo ya bakangi même pele bakangi e comme bongo na ko mo boya ba émission ya mutayebo na tunya to solo sur quoi o sur boy bo OK soka kesha ko tuka pa na kati émission excusez bon okoma bongo na koma bongo ya ya shosho muteki na ko koma bongo parce que mame pela ti bakangi équilibre ba participer te qui atana o na mwani ni mère si mata 200 oyo ata moi 300 oyo pour ndé bakangi pour émission sala na chaîne na biso même yé Jérémy atika loketa mame pelate yé pas okima ke ba okangai journaliste pas okima pourquoi moi Miss Lolo to komi la souka to biso la souka vraiment siko pona makambo papa vie de loin batu bazar oser la réaction na jusque là azo réagir te c'est dire à quoi voyage à poto ya azo la voyage ne ba okene Londres à Lobani bazoke voyage à Londres kanye maloba te akoloba neti nini pourtant déjà bazwaki bakena ko kanga mame pela fallait déjà aloba aya batika mwana mais soki ya lobelo te biso to forcer aloba ko ba bi plénière petit quoi c'est présenter na nous to forcer aloba te ya mame pela za na cacho na prison azo purger peine na ye donc to lobelo te vu de l'opé soko oloba maloba les son impact te et comme na ka lokwa une goutte d'eau dans l'océan mutaza na prison jusque là batu bazar oser la papa Masumu azo décision pour na bijou la reine to mona ki ya ya série ya makambu ya matanga ya comédie na biso to kuva suzi bantu vraiment ba tomber kala ki ya Gabi mamu ya Gabi asala ki comment te bazongisi ba commissaire chef ten yem ta ko ngola mbongo ba komi ya Gabi nani oyebite ya Gabi ya komi chef ten ya mambo zo mbongo matanga ba opesa pa ya Gabi matanga ya nani ya Mireille mbongo ekwe na maboko ya Gabi bijou la reine eza vina ye avivaka bongo il faut que ba bannir ye na communauté ya théâtre pourquoi dis juste que papa Masumu sali réunion te pour na bijou msuba bon na ebité non ça commentaire mingi te Gabriel sera utaka Angola a sala ke mission mo boalobi bijou la reine akenda pa ya tantine mo boye Gabriel ando betana mobali ayena o sa tantine wana ke yo fanda bijou nani Gabriel abimana mobali na yo tantine wana ye mokolo kwa ndo linga ya Gabi mingi abenga Gabriel kala mutuki ngandi ayebisinga boye ke yo bimana mobali nanga apesinga na adresse ndaku na yo lokwa na linga ko mingi yango na salini na yebisi yo abi mukolo mususu babenga na bijou la reine na yepa na ye ya Gabi amonika atali na fenêtre boy amoni banda yo beta porte aboko yamba parce que amona ki déjà va diabulu Bible lobi l'un de vous est un démon so tali na Jean 6 verset 70 au moins la Yesu atunabi n'est-ce pas que moi qui vous ai choisi les 12 abi mais l'un de vous est un démon. Vous comprenez? Il y a une vie photo sala ngele na bato basara tout le temps mitema mabe envers baninga. Il y a un moment qui mutema mabe akomo va na pas leki na mwasi.
Yaya porte plainte. Yaya ta porte nga plainte. Na plainte kuna a komani. Yo za no mbongo tiele ko na mbongo. Ay yaya mutazana mbongo ke sala kopa $100 pour kangisa muninga. Ata ya 1000 te ya 100. Yo na bijouté quoi. Na linga ka muto batanzambe na lingete la po minini. Na sepela ne na yete. Naza hypocrite. Mutasala ke ngai. Yaya, so il faut pas bannir. Tu vois on est ba excommunier de ba excommunier bateau diable. Il faut pas boire kaye pa ba belle la mutu o ko so bijou la reine na tournage. Bon soyez. Panan. Bella. Makambo ya sali bella o sepia na. Soyez écoute on sepe montre ya singa ka baninga pembe ya mutu te. Surtout ebi ke place on ne na za bona ozwa mwa sana nga o linga te. On m'a dit ça au tali témoignage à bijou. Même na bata théâtre té. Même place avant. Mutalinga mbala ya ba na passes bembo. Mo bala ya camarade na. C'est à bala. Mo ya to beta du solo. C'est à bala. Tozo be ça le passé. Et à le passé. Passes bembo wa dazako bina pas kofi hein. Grande sœur ya passes bembo zaka camarade ya ye bijou la reine. Grande sœur après passes bembo ya okuta bijou la reine na mbetu na mbali. Mutabongo. Azama lamu na société. Merci beaucoup, Miss Lolo. Tu as commis vraiment la souka. Ensemble. C'est quand on va prendre. Tu as c'est mis c'est ça. À l'aise. Na bedi be mutu mosi. Mama pela kutu na parquet kuna gomba nego sekana nani o mona shaka ko ntanke na otali. Ba sekia sekate. Ya eloko ba pimbela ka mutu te. Ko sekana ko sumba. Po kuna mutake na ngo sans garde du corps. Dazo ebisa ot. Batenango sans garde du corps. Nous tous c'est à ta président c'est garde du corps à ça pembe nyala lo bateke o président Fachi ozo c'est té. Alors tu qu'à exprimer. OK. Les expressions ya joie. Kitaro. Mais Miss Lolo to kota dernière question. Bagasi, ça c'est la dernière question balobi si la mona na ba matanga te. Est-ce que koya matanga Miraïs? Batika si la vanda. So amona nda la musiye. Posa sa si la matanga nda la musamta kufi. Batika si la vanda pardon. Si la vanda yo. Ato ke matanga balinga ka yo te mama. Ato la kisi bango ke yo za mtu malamu fanda. Ngakutuko. Na préféré si la pena ko mamoni mutu na nzia bo betie kara. OK. Bata muset sanga mabe bata musake ba mona ngosko yanko. Ake matanga osani. Ako de la Miraïs te. Yaya nanda kude kuna olela te. Kuna place za olela te. Aolela yaya. Yeye zaka nini le quoi doit bata théâtre biso surtout ato solo la na mutu makasi. Kosani. Matanga na kesani. Yo yebi ke yo so kufi ba artiste boyete. Je m'en fous ya ba artiste na la famille na. Na lobi boye baya te na olamuka te na sina kufi na za cercle ba kuna so ba kuna na kikole ba kundinga so pe ba kuna na lupango na biso ba kundinga yi. Essentiel na kufi. Yo ka sinyo so to mutu so kufi nyo so to ba sala na simane ba yeba naka. Aw yeba ke ba sala nga bo ba sala nga. Ne aux artistes faut ba kundina mo. Yaya na lobi boye baya te je m'en fous. Tu as la artiste moko Francisca la masina bayete bon ngane na yebani na reconnu panani pas suma linga mingi na linga nzamba linga mingi mutamkilite. Merci Miss Lolo to ko bina suka pesa mbote la yo na balati na pesa mbote na batio sa théâtre bon ça va cotisation na bango $20 na o chate. Nako chate. Koyo kufeza mabe. Bachela ngate. D'accord, na pesi mbote na batunyo sa théâtre. Tole la mira isa na kimia. Mobulute. Oboki matanga no kiti. Baje obo sala kina matanga mashako. Po matanga eza pa major bizolozolo. Na likolo kuna na salle. OK. Ba ole la kunda batunyo surtout ole la team kole bembe ya. OK. Ba lesbienne. Ba ma casse no sa ba. Zela na ebiso na petela po. Bien ça mon ya major. Aba no tourner na ni ya major. Faut major apesa salle. Azara bien bon papa malam. Ba lesbienne obo salaka buzoba na matanga mashako. Na matanga toyoka sangote. Libana ngwana. Ba mi yebi. Tanga ba kombo yo no veri. Aya. Le tao. On va à présent. L'époque ya. Ya ba pe to kutala dekuna.
Voilà bakabakaba ba big boy Anthony ba baza clip mon mama no bon mama mais ngala ke les autres là va pela la position la vidéo na on benga ke kala musika na konsola ke kala musika na la tante na zolo ba boy bino ba lele o bo saka buzo ba matanga maja boye bite waje hey na matanga batu bo mekate la bisibino merci beaucoup. Merci Miss Lolo, merci Nabaïdé Bolandi Bisso. En tout cas, Dio d'enfer. Ma beza makasi, to se gâte ko boni, to se ga parce que to va kanda mutu. Bakangela ro mutu, te ba ko la ro personité. La ligue bilomi. Riche wa tout moi, te kuta dans la prochaine, bye bye.